Naebisio aleki kisinzora na politesse. Kisinzora kosa. Yo saka na mutaye poli ko lekana manike tala siko ka biloko afinga kisinzora. Kisinzora ko kita lande ba bunda siko na maboko. C'est que passe ni kisinzora yo kaka na mutema nende ba finga e. Ba mafinga keseni. Zana ningi wana soki izaba makambo ki fallait ko sala yango. Ngola ndeti ya ko prouver ba ve ya wenge mais pourtant so zo ndeti mignon Abraham. Oh, kutu ba obenga mbala ya nini o ya wenge. Poto na ngo paradis te na loba ngo bizana émission mo bo. Oko kende pe ka ndebo ke wana pe bo bani maladi ko kufi. Bila alaki mwana moko alongwe bazo la te songa nzete mbe yazo tala songa musapi ya mutu. C'est pour cela on moni asuki kana linzaka. Bill oyo wera mema ba poto plusieurs fois. Bill oyo wera pesa ba car plusieurs fois. Wera zalaka surpris. Wera nga kuta piquer même Christ. Na ba jira Bill. Oh, ibando kanga wera matoi makasi. Tali bien Bill ndeko na efera salien. Belelo Bill abaluki el faire. Donc pour comprendre que yaza Bill. Fallait pas rejoindre ma camna ya mona pasteur. Peut-être que si nous aurons été bien, il fallait nous aller sur place à son hôtel ou à Bétel. Impoli. Très impoli. Très impoli vraiment. Mais on a pas. Bien sûr, on a impoli, mais il y a la fille ou l'équipe. Bienvenue chez nous, nous sommes Koba Plus et moi je suis la Quindi, chers amours de partout où vous êtes. Salut, bienvenue encore sur ce plateau de notre chaîne Koba Plus, c'est une chaîne de la proximité. Tout ça la rend pour le banca. Donc ça va pour ça la vidéo. Voilà, je pose Ali, non, s'abonner de tout bon délire, s'abonner massivement sur notre chaîne Koba Plus pour rien rater concernant l'actualité parce que c'est notre devoir vous informer et on est devant le bisou. Voilà, comme vous le savez, tout ça la rend bien. Toujours. Dans ce thème, il y a analyse, les lots, tous ça la analyse, c'est l'actualité du jour. Voilà. Comme vous le constatez ici, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée avec Martin le Bourgeois, ensemble. Mais avant de commencer, je profite de dire un grand merci à nos ici, qui est servant Jésus-Christ, maître d'état et des circonstances. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui est là. Là, je vois Glordi Koulendouka. Un grand merci à Big Boss, Jonathan Mundele. Un grand merci à Irène, Missène, la pharmacienne, la femme au grand cœur, la femme qui donne ça et tout. Merci aussi à maman chérie, maman Bernaline, Kitoko. Je te salue là où vous êtes. Voilà, chers amours, quand les Bino, Nazar, on a mon côté sur ce plateau. Je suis accompagnée avec Martin le Bourgeois. Là, je profite de dire déjà un grand bonjour à Martin le Bourgeois. Oui, bonjour ma sœur. Très bien. Ça c'est normal. Qui te rappelle l'angola tatanza. Un mot na la Koba Plus. Et boninga benga bino ya mo batalingomba ya Koba Plus. Vraiment gros bisous na bino partout où ça allez. Voilà. Je profite aussi au Pessambo t'es pas le concept mon vieux. Je te salue là où vous êtes. Voilà, Martin le Bourgeois. Il y a beaucoup d'actualités. Alors on va commencer par Babindombe. Toi tu comment Babindombe la sortie médiatique na emo kwa kaki auti ko balobi nzembo na ya mama mabe na wenge musique à maison mère. Donc nzembo na mama mabe wana eleki car eleki bazembo nyos au fali pour passer la carrière na. Par rapport à Badir na qui pense-t-il? À cause elle a raison, à cause elle a tort. Et ça comment et ça qui est Babindombe et ça qui Babindombe na ndenge ya monaki mais to bosana te maman mabe beta nzembo wana e beta grave na laquelle elle est ils alla parmi ba meilleures chansons il y a laquelle elle est et beta mais il y a koleka tous les chansons il a fallu pour pas place wana je suis un peu contre parce que fallait de pas bandit abanda musique nae jusqu'à aujourd'hui ana banzembo ya kitoko abana na banzembo ya kitoko
au suezo beta na yomo oyoki sentiment oyoki maloba donc sentir mélodie donc ça va maman mabe eko le album nyonso tout est affalé pourtant alobi album nyonso donc carrière yango na oloba so ozwi fali abeti na album na ye aza soki na soki ba 300 si je me trompe pas ou comment na calculant vraiment bien te aza na ba chanson ebele na kati na ba chanson ebele na kati wana mama mabe eko beta nini moko te mais soki babindo makoy ko loba keno mama mabe ekoki ko beta même fara na album ya fali to ba chanson ya fali ya kilelo to même ou ya kilobi to go pesa raison mais ko loba ke eleki non mais tu dis que chanson ya mama mabe ou ya babindombe et beta grave wana vraiment ngamo na zala témoin chanson na vraiment beta vraiment donc ayemba yango na mutema moko azwaka temps vraiment ya ko composer chanson wana pour lelo etikala les grands signatures ndenge etikala lelo. Ok, voilà. Est-ce que c'est vrai motoka liboso fali po patamba na babindombe mutapesa? Bon, tokoki ko confirmer te aussi longtemps to monaka te. Aussi longtemps to monaka te ngana zo reconnaître à l'époque fali poupa première car atambola nango nazo reconnaître dalaka Kofi mutapesaka ye. Ce que ça qui peut-être avant Kofi apesa ye camion abanda ko louer camion babindombe. Peut-être tokoyo kondima ezalaka nango aka louer atamboli pendant la journée na soir ya kotisi yango c'est tout à fait normal mais ya kopesa ye to ya kokadone eza pe mabete akoki pe kopesa ye mais tomona te place camion epesama to nini tomona te moye to confirmer yango vraiment na batu vraiment exactement même yemo babindombe malgré lobaki mais azalaki vraiment na ba preuve te ozo laksa que non camion tel ou fallait atambola kana ngo à l'époque yem tapesaka c'est ça quoi. Ok, voilà donc on confirmer en côté. Non, on a confirmé en côté parce que tout ça n'a pas preuve en côté. Tu as pas preuve te tout monde a en côté. Quel que soit camion ou beba tu étais quand même tu éviter peut-être ndaka tangela biso même ikombo nango to ngai to reconnaître Mazda wana Peugeot wana pour à l'époque c'était ka bakar wana ba Peugeot wana ba Toyota wana to ngai to comprendre ngo peut-être na sens wana mais ngana ya na mona ka ndeti fali car banda otambola nango na zoyeba à l'époque ezalaka quoi ezalaka nini décapotage moko ya jaune décapotage moko ya jaune on a reconnaître nani Kofi apesaka ya à l'époque et je ne sais pas peut-être on ngana ya ko mona so ezali camion mibale to ya misato et le reste peut-être na éviter moyen lo bango ezate. OK. Voilà Martin les bourgeois et ça na yo mo réseau qui toucher bakara batu. Toucher pour Bakary, toucher pour la population. Pourquoi l'élo invitation il a fallu pour pas et pas Bill Clinton pour un concert à U Arena. Pourquoi créer tant de problèmes Benjir, Bablo et Belé. Bon, ce qui est créé bongo, toye banane que fali n'a pas vu à Wenge pour apprendre les gars vraiment bien. Loko ana photo yeba yango courant ya wenge ilekaka lisusu Bill aza parmi bana oyo baaki vraiment esprit wenge Bill esprit wenge à l'époque déjà to banda ko tala déjà ba Bill surtout tiki ba ve to mona déjà ba Bill esprit wenge mais déjà ya ko koisa esprit boye et keka bodon ya on ba on benga yuma il y a un monde qui a été par rapport à biloko wana mais ils ont un peu ma bête ceux qui peuvent bénéficier et pas il y a fallu na concert à U Arena c'est pas mauvais à jouer invitation
ok naï tout pas ok était mais le coup la joie invitation vouloir pas qu'il ne kaka à honorer collègue naï ce n'est pas mauvais donc pour toi non on a trouvé dans un pays de malté on a trouvé des maltais mais bah y baka que non wenge ba ve ya wenge brûler les garaté na fali a craché là ba ve ya wenge et on monde ba ve ya wenge ba les bétail le tout ba tchana ba on pandi ba tika ina ndenge wana donc ils ont la ndenge wana ceux qui ils ont ba makamu susu fallait ko mo sala yango lokola ndeti ya ko prouver ba ve ya wenge mais pourtant so une ndeti mignon Abraham o kutu ba obenga mbala ya nini o ya wenge mignon Abraham mbala ya wenge akina na epoto mais loka ba bimisele su visa kaka donc amona loka ndeti mbali boso vina ka ke epoto mignon Abraham ko amona ka mbali boso na vina ya kende poto mais akina na déjà poto abeta pa nini chanson na ye ou clip na ye plutôt à sala ngope à sala clip na ye na France ou na Belgique si so na bosanité ya nzemu na ye mais lokola esprit moko boye kaka oyo yaka bango yo tolobaka ba mission bolongwa bo kota na wenge to bo vivre na wenge ceux qui non bo maintenir kozala na esprit ya ba vie na bino ya wenge te soko longwe kozala ka mbala uzano mbala ubando yebate okozo mupepa mutu moko boye pas jouer à Sarayno ko mino Abraham Glaire alongwe BCBG ayeba le shooter ni oye fasala ayebate akobanda na album abanda na single abanda na nini azoyeba kutu pete na yebite est-ce que mino Abraham pas na nini na orchestre je ne sais pas peut-être ba biloko ngo comment na ka mo belé donc aoyebate lo nya osala yango monde c'est pour cela que na ikaka lokola monaki déjà pour mino Abraham azaki musika na fali vera monika ka moi eloko moko boye koti entre Fali na Jibé Ali mino Abraham ayesko komi bwaka memango lokwa ndeti concurrence moko boye nde Fali danger aleki sauver or que rien ils ont eloko moko te donc mino Abraham bambala ya wenge oyo bazali na bango kaka bato oyo bambala moko ebota ya mike ezalaka nango kaka penepene ata bazwi yango babuki yango batyango na base baolamba yango kaka te balamba wa minene wa mike baotyango na oma mopanzi et c'est pour cela ke place moko boye mpona ya retrouver donc elekeli nga ekamusi nga mino Abraham baopesa ye passeport na ye na visa aosepela ndeti moto akenda poto te mbala oui azambala anambala moni bon tous un exemple nan ngana nu na moi ba mboka o na tamboli quand ba pays d'Afrique mais na aussi complexe il sous na mata avion te mais oui pour na mboka na mata avion et ça avion et ça là où il me France toi il me Canada ou États-Unis et ça avion ce qu'on a aussi complexé dans mon comment non est-ce que ça grave bateau ou bakenda poto ba misusu kutu bakenda banda l'an 2000 ans jusqu'aujourd'hui à 2023 yebsanga beta machine anene misusu bakenda depuis 99 tout qui non exemple aujourd'hui dans nous blati akenda États-Unis nanene aujourd'hui Ronsard akenda États-Unis nanene aujourd'hui Gilles akenda États-Unis nanene lelo to nanene ceux qui ndeta lobi kaya kozonga ko sepela na e plaisir na ya makasi ezalaka ke non aye ko beta tour na mboka na ye aye tour na Congo mais kozonga na ozaneka na plaisir te mais na ye biso ezalo ka ndetu mutu chambre na yo moko lalaka voilà oyo zongi oyo ki pongi po zongo ko na chambre ke lalo fo sepela na ye bito sepela na mbetu to sepela na chambre donc ezanango vraiment ba blo mo ezala ngo pena na tina te poto na ngo paradis te na loba ngo déjà na émission moko boyo oko kende pe ka ndebo ke wana pe bo bani maladi po kufi na ndenga mabete bandeko peut-être bo kantonné naza contre binoto nazo ina poto na noté nazo ina te ezaka to lobela faso bino bo nibo sale la poto ezasko bongo te même na ndele mo kazo kamwa bino donc ils en ont qu'à poto voilà vous comprenez c'est la noce de chez Tolarabe de combat voilà Martin les bourgeois ils sont là dit bah dire c'est le leader
pour faciliter mon leader de visa. C'est pas normal. Non, c'est normal. C'est normal parce que tant que n'andimi ko faciliter yo, na comprendre yo, au bout des années, bah peut ça eu sur visa. Donc ambassade tout mundele a réalisé sur la confiance na yo té. Oyebi oyo sala bango, ya on moni ba longo la confiance. Donc ceux qui kaka na épaulé yo zo visa ezara non pour nangai bo pesa yi. Pour nangai bo pesa yi. Et ça erreur moko peut-être ba bil ba salaka. Ba wela succès ya benjir. Ya ko finga wera bande bandel tisuka. Mais aye barate lobby zanine. Donc bila alaki mwana moko alongwe bazo l'accès songa nzete mais yazo tala songa musapi ya mutu. C'est pour cela on moni asuki kana linzaka akena na musikate. Ningi banani ba na yoka balobaka bil na carrière na ba mbongo nyonso to azuna ba bra Congo wana ba 100,000 bande kozwa. Ba monter ba mbongo ya bande kozwa. Déjà à l'époque wana bil atikala même pas pour faire voyager même chocho ya famille na ye. Mais bango nyonso baza awa. Bango nyonso baza awa. Monique lelo oyo peut-être soka zaka na moi quelques personnes na poto oya tindaka balinga ba épauler ba créer ba relation mususu pour que azwa visa abeta pe moi tour. Mais Isaka moi passe mais ils ont gravité. À vivre en peut déjà très bien. On a parlé, on a bakar, après on a parlé plutôt. Donc Azan est très bien. Comme maï poto, ils ont gravité. Taba meni et ça n'a pas pelo. Normal. Non, normal, ils ont point idée. Ils ont normal. Normal. Malgré donc ils ont encore normal. Azan mutu. Ils ont quoi par exemple ceux qui moto oyo aye déjà liboso ya moto aye déjà kabele mbongo to asalisa ye azalaka na maloba ya komikitisa soki azwi yango peut-être ako changer langage. Changer langage. Ah mais oui, wana bill. Wana bill. Ako changer langage de. Na yebiso wana bill. Bill oyo wera mema ba poto plusieurs fois. Bill oyo wera pesa ba car plusieurs fois. Wera zalaka surpris. Wera nga kuta piquer même crise. Na benjira bil. Oh, ibando kanga wera matoi makasi. Mais heureusement lelo azalaka wera. Lelo soko zui aujourd'hui Ferregola. Ferre abazaki à bon terme na bil. Ti a zui bil a pesi bil lelo au générique yo babwa kak na nini na dynastique D. Générique wana au bil a bois kaki. Bil a 70,000 balles. Mais so lelo ti bil a baluka boy. Est-ce que zone sinon bon wana? Oyoki na oh mais ezaka normal au sali générique oui au côté studio au sali clip te mais au jaki mbonga tous les deux na ko boaka na nini o na studio na clip au sali te nini te jongi sa mbonga ba ke si ba fase mingongo na yo des contrat tant déjà on dit contrat mon il faut ça là haut so tali bien bill ndeko na faire sali en belelo bill ba lu quel faire. Donc pour comprendre que y a Zabil, fallait pas aux hommes comme na ya mon apasté. Zabil a changé. Oh, fallait mon apasté kende na ye, au joya yo. Ok, voilà Martel, je vois toi Kawana, Télémi Kawana, à faire dynastie, à faire rigolo, tout le monde dit faire rigolo, la belle master n'est à quartier à terre. Bah c'est figuré, bah tiens, bah champ là-bas on a la dynastie, mais tout ce que comme on a vu à Fali pour le 27 novembre à Falipe à Bengisi bana Maïda Bengisi bébé bana Wenge pour faire tout le monde Mino Abraham tout le monde Bill Clinton généralement tout le monde a JDT n'a Fali Ipupa la Paris na restaurant ba benga mo ba beza rencontre bana bana Martin vous venez au monde à Makambo et ça surprise té non Congolais azaka na makamoko boye ezanga mutu na makolo ya omona ezaka na moma moso ka tamboli ti amona tsunzela okendelete Congolais a ba comportement mo eza très bizarre eza c'est ma affaire à musique et telle affaire bana bandalité
Il y a une logo net nini. Entre nous les enfants de Bandal. Bon, ne ba kutani wana basal nini. Bon. Bana bandal beaucoup kutani bosal nini. Parce qu'on a le but. Non, dans ngo. Ils étaient surprise à concert. Quelle surprise. Est-ce que les vrais concerts il a fallu ils allaient qu'à martyr. Les vrais concerts venaient qu'à martyr. Oui, nous surtout moi même concert yo arena wana. Yo zelo au mona ba combattant de ba panza ngwana. Yo zelo au monde. Oh mais yo zela na lobby eza problème te ko bimisa ba ndama wana yo ko mona ningi ba ko panza ba. Ba lobaki déjà concert au beta te. Le concert est arrêté. Oh mais eza concert à Tembe. Concert à Tembe, ba mimango pe na Tembe, ba succès ango pe na Tembe. Eza événement Tembe. Les vrais concerts a fallu les grands événements na pour nanga c'est Stade des Martyrs. Stade des Martyrs ici. Oui. Oh non surtout etikali wana sentiment oyo ko leka peut-être so concert a eu à René Betami et ko kanana o ya martyr te. Na yebiso mambo solo. Pe fali banda carrière même ata beta ba nini o ba quoi ba Olympia ou Zénith ou nini en tout cas ils en a nini événement mon côté o ko même nani ferré bazana be événement mon côté na ba vie na bango o leka martyr tala obi sentiment martyr ndenge zalaka je vois ce que il y a football ndenge zalaka ce que o ya musique mais na ebiso izana sentiment moko na kenda tous les deux concerts ya bato wana mibale ya fali na ya ferré et un sentiment moko na ebiso o sepela kaka o sepela mais so ozinde ti o ya yu arena na ebité est-ce que malgré bazana bango ka ba congolais pe ba kokota est-ce que ba pesa ngo sentiment ndenge ba pesa ya martyr mais pesa ma da sentiment non sentiment pesa ma yo ka ngondeni pesa da sentiment ba pas zo créer te lo roté et lo roté non ils ont pesa nde bitumba mais oui ba nani ba combattant ba zo boya ngo yo zo landa ngo te même na ba internet ba combattant ba zo boya ba combattant ba zo boya. Donc, concert a fallu bien avant de la stade de Martyr. Yango wana ka. Autre le concert à Tembe. Fallait ça Tembe dans le concert à Tembe. Mais na ba nani, na ba combattant. Na ba combattant. Tembe na ba combattant, na ba ninga na ba musicien. Attends, Tembe na ba combattant. Non, pour beta te ko beta. Voilà. OK, voilà. Il y a une chose photo de Bélon quand même parce que c'est l'actualité. Grâce Busy à plein tournage qui s'y donne à côté. Bon, selon toi, ils ont scène. Parce que les autres, ils ont une réalité vraiment. Non, ils ont réalité. Ils ont scène, ils ont réalité, papa. Maman, pardon. Scène. Moutaki no bambula muninga bambata bona makofi ndengwa. Mais ça vraiment ça on peut pas bambata. Oh, obo so vimbito zoki. Ba ke no hôpital. Ah, usko na la perdant. Po ilo msusu yo kantonde so nimbe utikali na nini o na quoi na cicatrice mon boy pe o satanda ina ngote. Ah bon aussi quoi. Normalement la fille wana senga fa beta mabongo. Peut-être qui sinzora beta qui est bien té, il fallait lukaba kutana ala ndel sous place à la son hôtel ou à betel sous. À impoli. Très impoli, très impoli vraiment. Mais bah on a ba bien sûr, baza bango na bango ben impoli mais il y a la fille wana leki. Yé pena leki qui sinzora na impolitesse. Pour toi beta yé a leki qui sinzora na impolitesse. Grâce na yebisio aleki qui sinzora na impolitesse. Qui sinzora kosa. Yo sakana muta impoli ko lekana manike tala sko ka biloko afinga qui sinzora ko kita lande ba bunda sko na maboko. C'est que passe ni qui sinzora yo kaka na mutema nene ba finga e. Ba mafinge keseni. Ta mutu muswa ko finga yo penda boy. Ok pena na palette tension mati. Non, akeka hôpital chez ça. Babunda bien. Ngai na lingi babunda bien. Babunda bien bien. Pour tellement ko finga na pe leki mo trop na munoko to banda sko ko yeba na basola nzoto bo potana. Bo beta na pena ndi bozana. Ngani ngaba mo abando ke no bata masima kiti pone. Donc on a marabone me marabu. Oh, ndeti na bango mi bali ba potana bongo. Mani ke tong ba ko koka yeba banani sinda tinda ba ke ko koka yeba kene so wa ba kenana eza indeni. Et politesse nende ba sala ki pe bongo. Ba korja ki ye pe impolitesse na azo po bazaka na bonde mona manike.
banzoto mike pe kaka minoko milai baka ndemo bozimisala ndenge afote. Voilà, comprenez, voilà, monter le bouillon, tout comme d'habitude à Souka, un mot de l'affaire, la baladino sur Koba Please. Et en tout cas, bandimi ya lingomba ya Koba Please, bino boyebi kaka. Alobi, mondimi ya solo, fidèle ya solo, abenda muninga azine na lingomba. Benda muninga kota, muninga pa benda muninga kota, en tout cas bo s'abonner, bo landa ba makambu oyo. Donc to bombi na bombel bino pe na ma actualité ya bien. Na bombel bino bo benga bo koma ndenge ezala vraiment ça bien quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes Koba Please, chers amours. Je vous demande de vous abonner, liker, commenter, surtout partager cette émission pour rien rater parce que puisque nous avons